doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo, il y a les versions, il y a la musique à Marc Bomoni. À partir, il y a Décor, Boyebi qui est déjà Paris, Bomoni Tozongili, Tour Eiffel Nabiso, il y a Paris. Émission Tozali ko tourner en haut en direct à Paris. Bon mon étant Tozali na kisasa to chaki Tour Eiffel na biso, il y a échangeur, il y a limité pour boye ba peke biso pe Tozali na Tour Eiffel na biso. Émission na biso, il y a Lelo Tokolobela Masolo Etali gouvernement, il y a Sama Lukonde 2. Boyebi Ngai Nazali derrière présent Fachi Béton. Ngai Nazali fasciste, Nazali na AREP, où il y a une ignorance politique, il y a Maître Guy Loando, ministre et aménagement du territoire, ministre d'État. Donc Nazali fasciste par conviction. Donc ceux qui makambo ya mabe o ya mboka, ba bobar, ba fake news, place nabino oyo botala kango ezali awate. Mais néanmoins, boyebi batu oyo balanda ke mission na ngai banda kala bayebi ki nazali objectif soki likambo ezali bien te na lobaka tozali ate po na kosala ba critique moko ezanga tina mais non batu belé balobaka o César Ngadi jale le soki likambo eza bien te alobaka te ke kokumisa kaka non makambo mabe depuis président de la République azwa bokonzi ezali vraiment ebelé te. Parce que ata on a poto na biso tozaka na France, ils ont pays développés, makambupe mususu et marchakate. Mais na 5 minutes avec César Ngadi, ezali esika oyo tokangaka batu oyo ya kindoki ya motema mabeneti fayulu na kotikaka jamais kolobango fayulu mutu a divisa peuple congolais zoa batu bazala ba faible a kabola batu ki tribalisme air moko koma kokota likolo ya fayulu tozongelela yesu bomonaki mpia kumuna oyo asalaki susu na njili kuna na soki meeting soki nini to sengi na fayulu atika na politique atika politique pour fayulu ngane so batibiso na lukunga ye na isidenga na rep fayulu na kolia ye na élection na kolia ye na élection do botala mpiaka o fayulu ayo sala na donc na terrain soki ya njili kuna donc ngako so na sangisi batu na terrain ya Delvaux bien na terrain cité Baudouin ba kolika ya fayulu donc c'est pas si je n'habite à l'élo, tout ça la émission, ya mobimba po n'ampia kumuna o ya fayulu to ebisi atika nae politique. Bomoni asuka, les nanga Serge Welo a boakisiye donc alobi soka landi a kobeb sa carrière nae. Lelo na kati émission na biso ya lelo tokolobela ministre oyo chargé de personnes vivant avec handicap. Na yebisi bino ke ministre wanaza incompétente. Boyebi azali mama ministre azali incompétente azalaki na Sama Lukonde 1 a Yesus na Sama Lukonde 2. Nga na witi na kin. Boyebi bino mo ke nga pe nazali personne vivant avec handicap mais nazalaka na soni nangote nazalaka pe na complexe nangote parce que ce qui ata Jésus-Christ de Nazareth azonga lobi nanga na comme valide na yokise donc ma wape na yokise soni na ba non nga naza bien beau parce que donc je me sens très bien naza na mayele na mutu naza na bana ya kitoko ya mayele naza na moi c'est kitoko donc j'ai rien envié na ba valide tout se passe dans la tête. Donc je suis bien comme ça. Mais et pesingai mawa na witiki sasa boyebi nga nazalaka mingi makambo penza ya ko critiquer te mais soki makambo ezali koloba na lobaka. Na yebi subino ke mama ministre oyo azali chargé
de personnes vivant avec handicap aza incompétente. Na répété le chose, azali incompétente. Bon, mon abino moko système au porte-parole à gouvernement na pesi ba félicitations Patrick Mouyaya o a kotisa ya redevabilité. Est-ce que bon monaki maman ministre wana yaki Albert Labiso Masolo Marc Azwaki ministère wana ba projet azali nango na makamuni ya sasali ayaki te parce que azali incompétente à ko expliquer le côté ba handicapé na ki sasa kaka na monaki bazali abandonné bango moko. Ngai j'ai passé plus de 15 ans avec 18 ans en France. Je m'occupais de personnes handicapées, de sortant de prison, batu oyo ya pasi, oyo ba liaka RMI na Belgique ba be ango mango ya na kolongola bango na système wana ya ba aide ya l'état po ba zonga na marché du travail ba banda ko sala comme tout le monde. Donc na yebi makamba social. Donc nga na zolo bango ngai na leki mère wana. Na leki mama wana na makambu surtout donc ko zonga ko tu conseiller parce que nazo conseiller que soka yebi makambute azwa bato ba yebi menga na ko za conseiller te po na leki ye. Président Fachi azamuta mawa pona ngai ayokela mama wana mawa parce que na Samalukonde de 2 akoye ko zalate na gouvernement mais neti Fachi azaka muta mawa donc ayokela mama wana mawa parce que mama wana ministre za incompétente. Président Fachi et le rongana oyebisayo personne handicapée ba yokela ke mawa te. Sokozo que la personne handicapée mawa ozali ko rendre service te. Ngai kala tango nazo zolem sous ba train ba métro au moins ceux qui na telemi. Ba to mona batikelinga place na boyaka. Petit nanga di londole c'est bo comédien yebi yango. Donc so biya César vanda ngabite na ovanda te. Na bi bon na concert à la musique attends que na vis-à-vis to ovanda. Au moins si mouton non merci. Na ninga kanga ba yokela nga mawa te. Personne handicapée azali netu mutunyo so tout. Soko bando kota sentiment mawa ozo rendre mauvais service. Personne handicapée ba ko aménager poste na ye par rapport au handicap na ye pour faciliter mais okoroyo ke la ye mawate. Boulot on na ye bisi bino bogotu na masa nga fifi filo faire l'homme à la Mercedes très propre. André Biaba tout ça là na bango na social ba makambo na loba. Mutu alingo vérifier à vérifier à partir à France c'est une chose offrir avantage à yebi mutu tout à la France à yebinga musa nando sala à vérifier na zali kambo prouver na zolo bangamba solo mama oya ministre na répété azali incompétente présent Fachi Béton mutu nyo soto na sika na ndengo ti tomoni ministre ya sport Kabulu mona Kabula za muta domaine bomoni ba changement au salé sport tomoni na ministère à défense y a pas mieux que Jean-Pierre Bemba. Tomoni aménagement du territoire, maître Guy Luandomboyo, donc place naye. Tomoni na ministère à transport, maître Marc Ekila, place naye. Tozomona liaou, na masolo oyo ya ba fonctionnaire, place naye. Mama wana oyazali ministre chargé de personnes handicapées. Azali incompétente. À Sala Nini. Tozo qui n'a plus de 5 ans yango yazala qui na gouvernement ya Samalukonde 1 ba reconduire na Samalukonde 2 pour na ngande na yebi président de la République ndenga za muta mawa azo que la mawa mais na yebi si le président de la République Fachi Béton azali incompétente ngai awa na sala na masolo ba handicapé pendant 15 ans ba handicapé ba ko traîner na bala te bakoma donc ba kemander bakoma batu moko donc ya mawa ya kosenga ka mbongo vie déjà batu oyo baza ba valide za pasi mais siko handicapé aza susu donc na pasi ko leka mutu aza valide mais ezalité que faut que la handicapé mais il faut ko créer ba structure oyo et ko aider ba handicapé fifi filofaga l'homme à la Mercedes azo kangai makamana zolwa ko créer na ba maison communale nyoso tout. Ah, bah, ben, on est du cotorep, qu'on crée, des structures, moko, et qu'on recense, handicapé, wana, bah, recense, bango, bah, ça, les visites médicales pour na bango, bah, tel, sur au niveau, y a handicap, na bango, y a incapacité, na bango, physique, bah, ti bango, après, bah, tu as aider bango, sur na musala, et puis, bah, zo taper bango, il faut, à ça, la masolo, moko, boy, à créer projet. Projet ni mama wana, y a ministre chargé des personnes vivant avec handicap, ça y, na première gouvernement, à Samaluko,
Lukonde 1, na deuxième gouvernement ya Sama Lukonde 2, asali nini na répété elle est incompétente. La preuve, à l'écart na redevabilité. Émission Nzalaki bazo tout nos journalistes et c'est même pas s'exprimer. Ayebi le côté, naza contre yete ou bien sur une dignité, mais nazali ko loba. J'espère que na après ma solobe élection Fachi beto tant au deuxième mandat mama wana bakoki kozongi ça été parce que elle fait rien pour les handicapés. Nazalaki na kisasa na moniango et pesinga imawa na yebi na ko tikate. Na la sabino ba image botala handicap ya makas, handicap le plus dur, ils allaient avec. Bon bouleka ke ozomona te ozomona mwindo mona raté do bazola tso kalba dozo ozola ta donc ozoye ba kutu te ozoye ba mukilinde ezate. Handicap physique c'est rien. Handicap donc visuel donc aveugle et handicap oyo eza somo trop. Botala bino moko na kisasa nazoki ba image botala bino na kisasa ba bengana bango na kota Gombe ba yesiko côté. Il y avait un enseignement à côté des partis politiques, à côté du palais du peuple, ceux qui voiture étaient mis à feu. Donc, on va dans Moutoumora Zomema Bango pour Basenga Rabambo. Et ça n'y passe na motema. Bakoiko tika bandicapé boété. Et ça la makate. Donc, Batikio sali déjà premier gouvernement aux alaki, deuxième gouvernement aux alaki, au salinini pour na bandicapé. Maman Nangai, il y a ministre chargé, il y a personne handicapée. Au salinini, projet ni no sala na oka, na palais du peuple, député, voter qui loi mourobo. Mais banda kalawana, aux sala nini, je répète une fois de plus. Maman, il y a ministre chargé de personnes vivant avec handicap, elle est incompétente. Je pèse mes mots. Botala binomoko et ko pesa binoma wana motema. Ba aveugle ndengi bazo ko senga kambongo donc ndengi bazo na tango fait ko sala aveugle ba ko ipe ko niata bango mais mawa bazana choite ba koma na bango ba tu ya bisenga senga oh handicapé ba ko traiter boté donc restez connectés sur Clébora Original, on revient tout de suite. Bino maboto landa vie ya aveugle. Na kati ya Kisasa, bomoni bongo siko na Kisasa bo na ba province za ndengeni. Awa aveugle kindaka bulo yake bulo azo métro ye moko na kana ye azo kende azo mpe na pala lambi pe damaza lati pe bilamba ezali awa. Donc pour vous prouver que aveugle ezali la cité que mukile sili. Okoki ko vivre tout le monde regarde avec la lamuki ake bureau ake musala azongi donc avant na palais ye moko mususu pe célibataire mususu pe marié pour vous dire que avec les choses handicap vous avec les été mukile style botala bino mo bomoni donc avec les donc ba telemi balabala mo pa nene donc soki fait sali rouge ba ye bazo senga mais oyo vie eza nini pour na handicapé yango na tenaki penza na ko tikate nazo répéter. Ministre chargé des personnes vivant avec handicap azali incompétente. Président Fachi koyo ko la mawate parce que yoza muta mawa na yebi au reconduisant qui est pour na mawa. Personne vivant avec handicap ba yo ke la ke mawate oko faciliter tâche pour ça la musala na bien ba ko aménager poste na ye mais ba yo ke la ke mawate parce que azali une personne comme tout le monde. Azali handicap mais azali na bongo azali na motema azali na makamu nyoso tout donc na répété lisusu ministre chargé des personnes vivant avec handicap incompétente ayebi musala na été place na ezali wana te donc asala eloko moko te banda kota donc avandi azosala eloko moko te na yebisi bino nga na sala musala oyo na France pendant moins 18 ans bato bayebi ope bati tembe na kopesa bino adresse bo bengi kuna je m'occuper des personnes vivant avec handicap nazo s'occuper na bato bazoka ba aide ba RMI nazo s'occuper na ba sortant de prison na yebi masolo wana
Donc monter dossier na bandi nango bandel tisuka bandika pe wana bako traîner ndenge wana te. Bako traîner ndenge wana te. Donc maman wana yebe le côté parce que sala ngote. Azape na ba conseiller ma ben habité ce qui a tchaka bandeko na ekuna ou bien sala nini. Donc la preuve ce que ça qui na projet azaki na makambe belé. Il fallait les kana redevabilité. Na redevabilité tout mona ba gilo ndombo ya pandi masolo tout mona ba ministre tout ba panda masolo. Est-ce que maman na les gars kuna parce qu'elle a rien à dire. Azali na makamba kolobate ayebi makamba kolobate. Donc tout marqué pause publicitaire, il y a ba partenaire la biso. Restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Restaurant belé na yena Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza lombisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans ta poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas d'automobile tabanangai, n'a n'enga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Oh, lingi o fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici au Kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wakaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elvito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires Kodiasimo, Sepela TV, Wami Business, Kitenge Appartement, Restaurant Galaxy Mambo, Salon de coiffure El Binto, coiffure na Saint-Denis. Donc, tozonge li sujet na biso ndenge na epsi bino, donc tozali ko lobela maman o yazali ministre chargé de personnes vivant avec handicap, azali incompétente. Ayebi musala wanate. Donc ayebi musala wanate parce que biso toyebi musala nga na passa bokutu na masalanga Louis Blaise Londolé le koy. Botuni masalanga les grands producteurs donc Fridolin Bokomo, botuni masalanga Jean-Claude Canik, ba yebi masolo na loba. Po eza boulot na ngai, nga so na zongo na betango da ba handicapé wana ba retraîner wana te parce que na bimsela ba masolo mo to sala ba masolo mo bo na ba recenser bango ba ko pesa bango ba boulot et puis ba entreprise yo eko soit ba handicapé na musala bazana ba aide et ko attirer bango ba zo ba handicapé na musala to sala kango na Paris to sepe na présent ti kota moko boye na ba parti politique na ba nini ba zo ba handicapé. Mais handicapé za muto rekole mawate, handicapé zali mutu net une mutu nyoso, mais o ezali koleka na kati ya mboka na biso na moni na kisa space nga mawana pasi na motema. Présent sala musala malamu do batutu il faut bachaye musala bachaye maboko na makambo azo sala. To la kisa bino ta la bino moko parce que bato bazali kondima te bomoni bino moko muta fayulu. Wazali na fayulu wala ta ba salopette onati na parlement yepa kima fayulu bomoni na makamba francophonie moya wanga ne zate na pesa gibino ke ekoma na ba période moko bo mutu tout il faut andima mais toujours la sabino bota la cantine ya ba militaire ya ba soldat mboka na biso même na l'ère Mobutu ba soldat bazolia ba ma déçoit kaki du 1er au 30 mais bota la restaurant oyo ya FARDC na période où il y a Fachi Béton, restaurant 4 étoiles. Oh. Restaurant 4 étoiles. Oh. Botal ndenge ba militaire na biso bazolia bien beaucoup comme ça. Et ça soki na restaurant nini. Restez connectés sur le Club Original. On revient tout de suite. Bino mo botolanda tondima. Toko c'est la bino édition spéciale. Ya francophonie ego le kapia wa na ganisi le msu c'est leki ou bien ego le kapasa na zo registré sumba la moko. Botala makambo esalami na francophonie. Belingo za na mboka na biso te. Toko zongo ngo passer sujet lelo eza yango te. Bino moko bolandi net ba militaire na biso bazuya. Elengi akolia batutu ba komi koluka ba kota na ba musala soda. Botan parce que nous sommes là soda et le président de la République bah oh bah vrai patriote au président au bengi bah vrai patriote bah zali bah militaire parce que militaire à la mukarake musala epsi banane na kei na ebité sur na rozonga koki ko kufa pona ekolo yo nanga ba epsi so dae bo mwande batu ba banga ka ko dae ko sakana te eza la bato ba sambelaka parce que olingo kende et pas ya nzambe passage obligé faut dae mais mutazo sambela zo sambela ke akende pas nzambe mazo bango dae pour naroyer bisabino masoloana donc toujours avec Sabino Congo fort il y a présent Papito Chamala il a fait 4 ans na yango boyebi ke
Papi Chamala, Azali présent Congo fort, Azali ba jeune Oyo, Bazoni Gozo relève pour relève ça ba jeune, Azali pe candidat député national na Funa, donc fetaki 4 ans ya Congo fort, to Tchelibino bo landa na ba image, donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Avant, le Congo était faible à cause des antivaleurs. Maintenant, nous voulons aller vers un Congo fort avec un état de droit. Président Papi Chamala. Congo fort, Congo fort. Lisanga ba Congolais to sangani poto longola ba antivaleurs. Congo fort, Congo fort. Nous sommes pour les changements des mentalités. Congo fort, Congo fort. Tolingi tolonga la 3e république. Tokota la 4e république. Tobongo la constitution yo. Toluka intérêt à peuple. Congo fort, Congo fort. Lisanga ba Congolais to sangani poto longola ba antivaleurs. Congo fort, Congo fort. Nous sommes pour les changements des mentalités. Congo fort, Congo fort. Elongo na président Papi Chamala. Ayena ba idée à Sika. Congo fort yo. Congo fort, mouvement de la nouvelle génération. Toujours en avant. Congo fort, Congo fort. Lisanga ba Congolais to sangani poto longola ba antivaleurs. Congo fort, Congo fort. Nous sommes pour les changements des mentalités. Congo fort, Congo fort. Fini la récréation. Oya koimba mboko ya mboka. Ah, Ichef ekokangaye. Oya koimba mboko ya mboka. Ah, Ichef ekoswai. Etali biso, makambo oyo, etali biso, Congo fort, etali biso, makambo oyo, etali biso, Congo fort, etali biso. Ce 4e anniversaire de Congo fort pour un Congo fort. Ce soir, je ne serai pas seule à vous présenter cette soirée. Je serai accompagnée de mon confrère Papa Liandi, pour ceux qui le connaissent. Papa Liandi, bonsoir. Bonsoir. La soirée sera entièrement bilingue. Veuillez nous excuser, parce que ça fait partie de nos langues de la République démocratique du Congo, le lingala et le français. Donc, ce soir, Papa Lianda, Mbodé. Mbodé. Mbodé pe la beno nyonso oboye na ngomelelo po na biso. Mbodé. Congo fort, Congo fort. Nous sommes pour les changements des mentalités. Congo fort, Congo fort. Tolingi tolonga la 3e république. Tokota la 4e république. Tobongo la constitution yo. Toluka intérêt à peuple. Congo fort, Congo fort. Lisanga ba Congolais to sangani poto longola ba antivaleurs. Congo fort, Congo fort. Nous sommes pour les changements des mentalités. Congo fort, Congo fort. Elongo na président Papi Chamala. Ayena ba idée à Sika. Congo fort yo. Congo fort, mouvement de la nouvelle génération. Etali biso, Congo fort, etali biso, makambo oyo, etali biso, Congo fort, etali biso. Muswahili, Mungala, Muluba, Mukongo. Biso nyonso na kati ya état de droit, kati ya Congo fort. Président Papi Chamala.
fort. Président ya Congo fort ce soir. Ça qui ça m'a dit de repasser mais bazam balinga la bien sous bazam français bien. Merci beaucoup. D'abord je vais avant de porter notre témoignage, je vais rectifier un peu. Je ne suis plus président de l'Île-de-France. Je suis devenu président, premier vice-président et représentant de l'Île-de-France en France. Ça fait... Bonsoir, camarades. Chers compatriotes, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour honorer notre camarade et président du Congo fort, M. Papito Tchamala. Alors, en ce moment, nous prenons la parole au nom de l'Île-de-France. Vous allez constater que l'IDPS est là représentée. Pourquoi? D'abord parce que Papi Tchamala fut un de nôtres. On a eu à cheminer ensemble pendant un bon moment. Et ce qui nous a amené ici, c'est que Papi Tchamala a pris le courage en tant que jeune de se prendre en charge. Vous savez que c'était toujours une prophétie de notre mentor, de notre guide de reste-mémoire de Sphinx de l'Humanité. En prenant ce courage, au début, Papi Tchamala avait... Pardon, Président. Donc, Papi Tchamala, Papa Etienne Tshisekedi, à mon aïe. Papa Etienne Tshisekedi, à mon abana ebele, mutuna ndenge na ye. Très bien.
Alors, ceux qui n'ont lobby, que prophétie wanaya pour se prendre en charge. Les alliés prophétie pour ceux qui m'ont vendu à comment quand même que tant aux alliés moutou, surtout un jeune, il faut se prendre en charge. Les alliés pour englober le domaine de vie. Yo jeune au vendara nanda kuboete, nanda kwa parents aussi au colis, pour les gens il faut se prendre en charge. Papito Chamala mona kike, colis, comme il a guéri, il ne s'est plus en charge. Je vais vous demander vraiment de l'applaudir parce que ce n'est pas donné à plus de jeunes. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour soutenir l'initiative Naba, les jeunes Oyo, parce qu'il faut se prendre en charge. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours pour le pluralisme politique dans le Congo. Et je crois que Papito Chamala a véhiculé parce qu'il a donné la valeur. Oui, c'est là qui est tout ça, tout évoluer. Mais, et là, on a évité ce qu'il y a dans le sous parce qu'il existe à la soudée, on a quitté à côté de la peine de mort. Bon, tu as évité ce qui est devant les Akaka parce qu'il existe à la soudée. Bon, déjà, il dans mon pilote existe à la présence de l'humanité, surtout dans le monde de la démocratie. Peut-être parmi l'innovation. En tout cas, Papito Chamala, toujours louer courage parce que ce n'est pas facile dans le Paris, ça va tendance de l'évoluer. La politique, les alliés du Tumbate, les alliés du CFCT, les alliés Baïdé, échange à Baïdé. Et nous pensons que Papito Chamala Ndenga a vu en vol naïe. C'est pourquoi le lot, il y a une honneur. Témoignage n'a plus de zagakake, à tout ça, l'honneur n'a plus le lot, et toujours souhaiter kaka à qui ne liboso parce que le lot, il y a une honneur pour le la biso, à tu pour la fêter, pour la tu pour la discuter. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Président Papito, pour ton courage, pour ta détermination. Et au nom de l'île de presse, j'ai toute l'équipe de l'île de presse là-bas qui vous souhaite bon vent. Dans tout ce qui va faire, dans les années à venir. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, présidents de partis politiques, associations, docteurs, étudiants, artisans, ouvriers, femmes maraîchères, vous avez laissé vos préoccupations respectives pour venir répondre à cette invitation de Congo Fort. Sur ce, je vous dis un sincère merci du fond du cœur. À tous les camarades de lutte, les femmes, les hommes, jour et nuit, de réunion en réunion, conférence en conférence, votre argent des poches, vos finances, pour soutenir l'existence de ce mouvement qui est Congo Fort. Chers camarades partout dans le monde, vous qui êtes en Afrique, au Congo, partout dans les provinces, dans la diaspora, je vous dis un grand merci et continuons, nous sommes sur le bon chemin pour rendre le Congo qui sera réellement fort avec vous et par vous. Avant de commencer mon propos, chers compatriotes, je vais vous demander une minute de silence pour nos morts. Il y en a ceux-là qui sont sacrifiés pour que nous puissions avoir la liberté au Congo, surtout ceux qui sont à l'est du Congo. Si vous le voulez, vous pouvez vous mettre debout, afin que nous puissions observer une minute de silence pour nos compatriotes. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Congo Fort veut? Congo Fort alingi nini? Est-ce que Tozo Kana?
Oui, qui président? Toujours comme président. Tu pas compris? Non, juste un lingala. Je parlais en lingala pour nous appeler à l'aise. Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc, Congo fort à Lingini. Congo fort à Lingi rupture. Congo fort à Lingite Congo ezala à genoux. Congo ezala à genoux, c'est quoi? Congo oyo ye a dépendre na libanda. Allez là les kaka. Oyo ba Congolais bango moko ba lo ba kenon toteka Congo. Tobwaka Congo. Yonde mutoko Mozamboka wana. Ta langage ndenge wana. Donc il y a un Congo fort il faut arriver batou. Arriver bango que non, nous tous Congolais, nous sommes obligés de nous prendre en charge. Comme l'avait dit le leader Maximo, Etienne Tshisekedi Wamuluka. Bien Botolanda, donc félicitations 4 ans tozala kiwana na ebandeli ya Congo fort tozali peka na Papicho Chamala donc ebike ngana za vie na ye na tika kaye jamais bonne chance na députation oyo za ko salama na ebike Papicho donc okosimba masolo wana neka na ebsakio tango zo sala masolo ko sala ngote po katana vous a valable petit frère propre donc vraiment na ko sepela donc to kutana na yo tokutana na yo na parlement talaga vient na Panama na kati ya parlement sur Obama solo parce que donc vraiment na zoe sabino donc biso tozana les apoto kota na kati ya parlement pour bato mususu kutu bazalaka kuna to eba technique bakota bako zonga ka lisusu te donc to ko remplacer bango donc tozali ko féliciter Papicho Chamala pour na Congo fort na 4 ans na yango donc continuer toujours comme ça donc sikoyo to presque à la fin ya émission na biso avant toko bato zali ko yebisa bino message oyo to pesa bino communiquer bozwa contact na Hubert Kizela azali ndeko na biso et puis bato bele ba benga ngao numéro yango eza na photo bozomona numéro ana eza na photo bo bengi epo na ba conteneur makayabu ou bien donc ba quantité ya minene ya makayabu na ba Thomson azali mwana mboka azali chinois taza ekolo musutu bo bengi ako edebino po na kosomba ba conteneur ya makayabu donc en guise de conclusion tozali ko zongela lisusu tolo bake émission na biso ya lelo to saleli mama ministre chargée de personnes vivant avec handicap parce que tozalaki kuna na Kisasa espèce ngai mawa komona ba aveugle ba handicapé physique donc azo tambola na donc na mabele na lakisi bino ka ba image aveugle donc na côté ya enseignement kuna ce qui fait pesi rouge ba ye wana na ba porte nyo surtout ba portière ba voiture nyo surtout bazo senga ka mbongo po ba pesa botongo fait ko pesa vert donc baza kuta ba risque ke ba tout a bango mais maman na biso azalaki na gouvernement Samuel Konde 1 a comme na gouvernement Samuel Konde 2 asali nini tozali ko répéter on a 4 à 5 minutes maman na biso ministre chargé de personnes vivant avec handicap asa incompétente la preuve to mona été na redevabilité oyo porte-parole à gouvernement sali po aya expliquer biso masolo ayate parce que ça na makambo ko lobate ayebi pe ko lobate yango ana to sengina président de la république oyo kamawate yo zamuta mawa personne handicapé ba yo que la ke mawate ko faciliter ça musala il faut qu'on considérer comme tout le monde ayebi musala wana te de soto lobito zo azo ba conseiller ko zo nga conseiller po ngana leki songa na zu ministère wana na robeta ngo dada pour na sala plus de 15 ans ba 18 ans na musala ngo en France donc toujours le ba makambo ezali bien te boyebi que so makambo eza bien te ngai César ngadi na lobela kayango donc yango na émission na biso ya lelo ezalaki vraiment poto beta c'était pour na masolo ya ministère chargé de personnes vivant avec handicap o ngana moni na Kisasa na kozong c'est la bino ngo botala bino moko ba aveugle ndenge bazali ko yaso ko ba mitu ke telemi botala ndenge bazali ko senga mbongo bino mo bolanda
bino mo bolandi ezali pasi na mawana motema to lobby lisusu to lobby en plusieurs fois ministre oya mama na biso ministre moi c'est chargé des personnes vivant avec handicap azali incompétente place na yele msuba tchaki ba kanisa ki ko isala makambo asali le côté pe akosala ke le côté parce que ayebi masolo wana te biso to yebi masolo wana ya wana tozoloba to yebi ndenge nini ozo handicapé na balabala bien nini o salelier dossier o salelier makambo tout a ba reconnaître donc comme personne avec handicap, donc bimisé les cartes, il y a travailleurs handicapés, ils allaient Moussous, ils allaient donc 5 ans, Moussous, ils allaient 10 ans, donc par rapport il y a handicap naïe. Mais Azali Kosala, nini, to yébité, to sengi vraiment, donc Moussala déjà, naba année à sali, à Rosala rappel sur l'autre côté, pour yébité l'autre côté, gouvernement, oiko yawana, donc yé azana tina zalawanate, bacha, batu, oyo, et sengeli bazana, et sikawana. Donc, Tokomi, Nasuka émission Nabiso, Neka Tolbaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout Tokomi Nasuka émission Boibika, remerciement à la base parce que base yango de makambo. Base yango comme ça président de la République, président après Genève, Ayebo, Yamoni Lukopa, Bafoy, la petite chita sima. Assalama solo. Alanda base, on a biso peut te remercier. Avant tout qu'il y ait un remerciement, on a biso tous allez couper ça communiquer moko. Il y a les anciens du FC Ngalié Masport. Doudou Swami, Doudou Lepas, Alekina Kati, il y a coach Gladia, Morino, Salima Solo, pour Sangana, Sengina Bato, Nyosotu, Betakina Kati, il y a FC Ngalié Masport, Sangana, pour Salama Solo, parce que donc, ça dit déjà contemporain à YouTube, donc ceux qui bolingi bino boyebi bino nyosuke bozalaki na kati ya masolo oyo ya FC Ngalié ma bobenga na numéro oyo 00243 891 357 283 00243 89 135 772 83 bo bengi po bozo ba contact po bo sangana bino nyoso tout bobito banda toujours honorable Jean Moutala, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi séjour malam na kisasa na madame toujours na kati ya Londres tozali ko pesa José Kana ki kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moulé. Merci, na nyoso tout, bossa le rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Maria la beauté naturelle. Merci, na nyoso tout, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jano Matundu, na moi sinaye, merci, na nyoso tout, bossa le rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Beloti Mavungu. Vrai chéri, na ndenga mukete na kosakate, Beloti Mavungu. Vrai chéri na kati Espagne. Merci, na nyoso tout, bossa le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Poutou de Yalola, na kati Belgique, na Bruxelles, Poutou de Yalola. Merci, Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Thérèse Kamani, fidèle de fidèle, depuis Diego Kao, Nakata Suède. Merci, Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Chai, Moukenge, Chai, Wabalenge, la mon voisin, na Mama Tchala. Merci, Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu, on a Paris. Merci, Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, c'est très très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Et J de Fer, Mastananga ya coupé, J de Fer, merci Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Claude Mabala na Bruxelles, Mastananga depuis collège, na ko benga auto développer ma solo moro boye, Mukileza Mawatro, Jean-Claude Mabala, merci, pesa Madame Boté, merci Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Maman Nabiso, donc na Kati à Paris, awa, Maman Nabiso Bilonda, merci Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Agnès Mababa, Tchaka Mabolongo toujours na se po na kosambela po na président Nabiso po na mboka Nabiso, merci Nanyo Sotou, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Ambro Jenny Suisser, na Katia Suisse, Yokutu donc patriotisme na eza. Lisusu a démontré aussi au Salama Kambebele pour Namboka na ope uzali ko continuer. Merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Zoro Mabia Lampangi Amunu Zoro Mabia na Katia Suisse. Merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Dudu Swami Doudoulé
Doudou Swami Doudou, le petit frère propre. Merci Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Matouki, Didier Matouki, Nakati Yamelin, merci Nanyo Soto, au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Alain Yeye, les États-Unis d'Amérique, Alain Yeye, triple brassard. Qui est le Doudou soit merci mayo na été né continent été fona revêté Doudou laza mutuno aza cause la cadeau na triple brassard néanmoins merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Lolo Munongo na kata Bruxelles merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokai siko na kati ya Val de Fontaine pour nous sa Mamou Adel Yombo merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Saint-Denis tu allez couper ça Fali Lukisa mutu ya Wuli Kunda Fali Lukisa merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokai na kati ya Captain pour nous couper ça Roger Bamba Masaya Didier Matouki Roger Bamba, Nakatia Captain Afrique du Sud, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours Nakatia Captain, tu allez couper ça. José Bantessa, petit frère propre José Bantessa, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours Nakatia Afrique du Sud, cette fois-ci Nakatia Pretoria, pour nous repérer ça. Christian Pele, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi Tosu qui sera toujours na Dokotolo Nabiso. Jean-Paul Djamba Kaoudi, na kati Paris Jean-Paul Djamba Kaoudi, merci na émission na Parlons Santé et puis na 5 minutes mieux surtout au sale rapport na yango donc merci. J'ai eu le grand plaisir de vous présenter la dite émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu vas